Kosala mibembo na kati ya mboka Congo démocratique ezalaka nkokoso uta basanza. Tokolobela yango lelo na émission na biso ya lelo. Mbote, RDC ezali susu na mpepo te. Mpepo yoso ya Congo Airways ezali na makoki ya kosala mibembo lisusu te. Nkokoso eye ememi mituna mingi na eleke ya maponami makomi kopusana na mikolo mike. Tokolobela yango lelo na émission na biso ya lelo. Tokolobela yango na émission oyo ya sika ya VOA Afrique, VOA Lingala, Yoka Biso. Na yango tokoyamba bongo expert na makambo ya transport, Fabrice Nkombo, mwana mboka oyo afandi na mboka ya Colorado awa na États-Unis. Tokoyamba pe baike bazali na mituna ebele ya kotuna na bato na ba mikonzi ya Congo démocratique. Na émission oyo pe tokozala ngambo kote, tokozala nandeko Edi Isango ya VOA Lingala. Mbala tobanda émission oyo tolanda nanu sangweye André Ndambi moko ya biso na Kinshasa. Akitaki na nzela ya Kinshasa mpe azwaki maloba ya bakongomani. Bongo tozongela émission na biso ya lelo. Baimboka Kinshasa bamonaka pasi na oyo etali transport ya batu nyonso. Tongo nyonso babundaka pona kozwa transport pona kokende na misala na bango. Concernant ya difficulté doza nango na kin na mambo etali transport biso nyonso tozomona ndenge batu baze belé na nzela. Tozonyo koma pena na mambo etali transport na kin awa kasi biso souvent étudiants babis na biso yaki mais tozomona ngona nte économie opérationnelle. Pour ceux qui ont économie opérationnelle, tu comprendre que biso to faciliter ba parents oyo baso kene misala na bango place mususu biso to zana ba bis na biso et endosunga biso pona ko se déplacer facilement. Mais natan oyo to zana ngo ezana nya pasi biso na bango to zo la mituka to zo nyo ko mapena makasi na mambo tali transport bitumba otindikana eza biloko ezali penza kitoko te yango to sengi na mukonza mboka asunga biso. Tozo senga na bakonzi batela biso ba bus de transport to lembi ko souffrir na état oyo. Imagine mpe ndenge toza ebele vraiment boy na arrêt. Eloko moko te ezoya ni transport moko te ba bus o balobi ke batela ba bus biso ba bus ti lelo tozomona ba bus yango te. Tokobana ko vivre boy ti kan. Secrétaire général ya ONG Organisation de défense des consommateurs na mokuse ODC asengi na bakonzi ba meka kosalela nzela ya mai. Le haut des camions de transport dans le Kinshasa est donc se poser ma casse. Parce que Kinshasa, vous allez ville il y a une. Et puis, population de commis dans de 12 millions d'habitants, les gens qui sont ébélés. L'État est allé au Bunda pour résoudre le problème du transport. Mais, le bus, il y a transport, il y a l'État. Au Sengisi Angonios, au Bakisi, au Tebenaka, Baketch, au Bangui, au Bakisi, transporteur privé. Et qu'on résoudre le problème, mon athée. C'est pourquoi Bisson a ordonné au bandit, nous avons maintenant l'État, un méga peu pour exploiter d'abord, au Tebenaka, dans nos poteaux, les voies fluviales. Nous avons appelé ça Bisson pour les monnaies au Congo, mais apparemment, l'État a dit qu'on s'allait la noter. Et ça a la possibilité. Ceux qui doivent aménager les voies fluviales, les voies navigables, les vallées à Congo, on peut voir ceux qui m'assouent à Topé, rivière, ceux qui Niniawa, Nanji, c'est possible. Et puis des voies ferrées, au-delà des voies ferrées, tu mets capé de routes secondaires et pour permettre de résoudre le problème de transport dans le Mbango. Mokambi ya lisanga ya bakumbi mituka asengi na bakonzi boye. Na mayematali difficulté à transport na kati ya ville province de Kinshasa autour na République démocratique du Congo. Biso en tant qu'association de chauffeurs tozali ko senga na ba gouvernement na ko salaka ko créaka ba entreprise ya transport ebele pamba te boyebi tozali na yango moko ya mibale ezali bongo ko tala ba bazali ba particulier ba privé bazali ko sala ko yeba ndenge nini ko subventionner bango ko yeba ndenge nini ya ko sunga bango pour que ba ko pe ko sa sous transport na ndenge ya malamu ya misa tozali likambo etali banzela. L'État peut koyebi ya kobongisa banzela pe kotonga banzela mususu pour que mitukeza na facilité ya kotambola. Je pense que soki makambo wana maso tu makoki nde koyeba ko sisa transport na ville province de Kinshasa. Tokitaki na ministère ya transport ya mbula matari ya Ngumba Kinshasa
basengaki biso mokanda motindami na mabongisi songolo kasi ata tomemaki yango baboyaki kopesa biso biyano ndenge moko pena bayi mbulamatari ya engumba Kinshasa. Pona kolobela makambo oyo, merci mingi d'abord na ndeko André Ndambi moko ya biso na Kinshasa. Na ibisaki bino liboso ke tokoyamba lelo ndeko Fabrice Kombo oyo azali mokonzi to directeur général ya Kombo Jet awa na États-Unis na Colorado. Na ibisaki pe bino ke na kozala ngamo kote ndeko Edi Sango azali nanga yawa ndeko Edi Poni. Madame ndeko Roger. Tolandi un peu ndenge reportage oyo ndeko André Ndambi asali biso na Kinshasa sur ba difficulté ya transport. Tolandi pe moto ya suka zaye koloba sur ndenge baza kosenga na ba mbulamatari ba subventionner bato baza na ba affaire baza na ba business bazolinga koya ko investir to ko banda ba business mingi na mboka. D'abord, en tout cas réaction na yo sur reportage auto Yolanda. Bon, déjà, je pense que le problème n'a plus sur la Congo, tozo tia maele liboso nanote, tozo tia nanu ba personnalité liboso. Moniso olobi likama gouvernement, immédiatement na mutu na yo, ozo mona mutu kingandi, ozo mona mutu moko boy. Pendant que misu na yo, il faut etikala na problème. Problème eza transport, problème eza batute. Donc, ce que l'on déjà, il y a énonciation, il y a problème. Il y a problème. On déjà battu. Il y a problème. Ça veut dire transport. Problème, le transport, on a qui ça. Et on a 40 chemins. Il faut que tu aies oui. À la ligne. Donc, voilà. Il faut qu'on crée Banzela ya sika. Banzela ya mbulamatari ya Belge. Atikaki eko sunga ebele ya batu tokomi na Congo te. Ebele ya batu tokomi na Kinshasa te. Donc na Congo tozo na difficulté ya ko poser le problème pour un problème. Na Congo tozo poser nos problèmes par rapport à l'individualité. Individualité là ils ont servi un peu bisoté. Tout le monde ba Mobutu baleka, tout le monde ba Kabila baleka, et pas yango tout le monde ba kei pe na mbongo oyo batu bazokanisa bazwaka na kosalela mosala ya l'État, tout le monde pe pas yango ba kei te. Donc tozo quelque part tozo na kati ya ko baluka neti na français baloba rond-point, mais solution zo amate. Et il y a des solutions pratiques. Je pense que au fur et à mesure, Toko Sololango, évidemment. Évidemment, merci de Fabrice Olobi Venda, en tout cas, au répondre déjà à Motuna. Avant, à peine de Kouedia, à poser ma question à Aimé. Tolobela paix et wana tolobeli merci mingi tolobeli d'abord transport en général, mais tous on appelle la spécialité oyo zanango oyo yebi eza bampepo. Na loba kiango na ebandeli ya émission na biso ya lelo. Que non seulement aux alimoté qui a bampepo ou doit capé bampepo na bamboke belé na monde o ya lelo et yo mo wana lelo o yebi que Congo Airways ezali susu na mpepote ezaki pe na ba kokoso mingi compagnie ya Congo Airways côté wana ko lobela biso nini situation za nini pona ba ya bampepo ya Congo Airways. Bon, avant que tout on peut permettre dans la zone analikambo ya transport ya balabala vite fait toza le seul mboka na monde oyo ezangi banzela urbaine neti ya biso, mais en même temps na loi ya mboka ngo il y a ba manœuvre légale pour empêcher batu basala banzela. Toza na niveau moko ya cacophonie na c'est aberrant. Donc, tant que vous avez des Fabrice, tant que vous avez manœuvre légale, donc vous avez que bateau, bazali, donc baza na droit légal te ya ko sala ka kotonga banzela. Soki bango moko bani basala na misolo na bango moko, baza na permission na. Il y a une machine donc façon donc ezana ba mikano ya l'État oyo ezo prévenir
particulier batonga banzela. Je suppose que c'est pour de manière anarchique. Et ça va biloko to hérita to zwa et pas belge. Et tikala serait ba Mobutu, ba génération qui ne sont même plus d'actualité. La mentalité moko eleka, mais les conséquences sont que les lots n'a quitté ça, ce que l'Ingo ça la balabala. L'État est pour prévenir yo au sala. Donc, comme il a l'État au lieu de construire banzela, ils ont vérifié que bateau banzela. Donc, c'est peut-être simpliste. La commission européenne, on dirait, les hommes Moussala Mounen étaient, mais à la base, notre problème est simple. Le problème est simple. C'est compliqué. Solution est compliquée. Mais solution pratique est allée. Donc, pour revenir à l'aviation, na masono o etali mpepo Congo ils ont le problème, le même problème de mentalité qu'ils ont retrouvé na batu oyo baza censé créer banzela. Au Congo, c'est le seul pays où batu oyo il fallait basala bino banzela wana bazoleka bino na embouteillage. Bon, biloko mawa oyo tomonaka na mboka ovandi boye na embouteillage, mutu il fallait asalela bino banzela wana ye wana azoleka bino na cortège. Bon, que cela ne tienne. Na ndenge ya aviation, problème ya Congo eza ke avion ezaki. Mais avion ezaki eza conséquence ya mes gestion au côté qui Air Zaïre depuis les années 70. Tozo vivre ma conséquence ya incompétence chronique ya génération, particulièrement génération Moroboé, oyo tilelo à part ba titre bayebi eloko ba osala. C'est un peu dur, c'est vrai. C'est la vérité. Moni na niveau ya aviation eloko liboso mutu a sérieux soki azoloba makambo ya aviation ya Congo. Eloko ya liboso akoloba makambo ya maintenance. Soki boyoki mutu azoloba likambo ya compagnie d'aviation na Congo. Et le solo na yezo banana avion. Mutu wana aza sérieux te ou bien aza tout simplement incompétent. On a commis ba calcul politique pour battre mon avion, so ba mon avion ba osepela. C'est la politique des années yakala. Soki Congo toza na avion telelo eza pona toza na centre de maintenance te. Donc wana nde eloko penda ya motuya o eza kotinda toza na ba avion telelo. Oui. Le simple fait que pour changer ma pneu de manière légale, pour changer la pneu, mais pour changer un pneu de manière légale, ça veut dire avec signature, il y a un mécanicien agréé, soit au bénéfice mécanicien, soit au CAI, Angola ou bien dans Brazzaville, pour que ça aille là, pour changer le pneu. Dekwedi oza koyoka pe dira ndeko Fabrice oza koyoka ndeko Fabrice azo bana ebite so oza na motuna ya kotuna epo ye aza moto ya yebi surtout côté aviation pe mingi mais transport pe en général ninga uti kolobela biso. Oui na ndeko Fabrice mais naza mituna penza mingi ya liboso ezali nazo lingana tuna ye soki azui en considération amoni ndenge banzela secondaire tongami quand même atana Kinshasa et puis moi na ba bituka bazolo ba programme ezebele banzela quand même tongami non et eza kubandi ya bien noté pour na yo ndeko Fabrice. Bon banzela ozo tongama na munene ya likambo ngo tozo linga ko sunga mboka nango, ce sont des gouttes dans l'eau. Eza banzela moko ba particulier ba osala moni eza banzela moko soki
va créer business autour de ça la banzela. La subvention moko boye oyo ko sala ke construire banzela comme propre. Banzela ko tongama parce qu'on a besoin d'un haut débit à banzela. C'est bien beau de faire une brique. On parle ici du problème. Monica façon de répondre à la question là. Aux autres, ça déjà pas. Est-ce qu'on résout le problème? Aux autres déjà et pas yo kabia ki bazo sala musala. Ngala okipe batuna yo wana. Autant le problème. Est-ce que tu as la banzela? Réponse à moi. Ndeko Fabrice, mon budget mboka eza muke même banzela ozolo bana to na yebi école Congo démocratique ezui moi masungi ebele na désert que tout le bac budget za la kati problème ya transport eza lokola problème za la kana mboka ya biloko nyonso za la kelasi za même armée mbongo ezate. Sikoyo question na yo eza pourquoi mbongo ezate ou bien question na yo eza mbongo ezate comme un fait. Te motuna yo ezali point ni batongi banzela mingi te na bino yo omoni te ke basungi nde po banzela itongama omoni te quand même eza moi du bandeli ya OK d'accord alors exercice oyo olingi tokota sikoyo eza toluka banzela ba solution ya kotonga banzela ou bien to reconnaître le peu que ba oyo bazawana bazosa motuna oyo tuni eza moko na mituna tonga tuna yo lokola expert o pesa biso makanisme yo po biyano nini na suka kuna o kakanisi zo pesa pote soki otindami na problème ozotala batute bien ozotala un autre facteur te ozala banzela te le fait qu'on ait fait un peu ça n'a même pas changé le problème donc pour ceux qui parlent du problème de biso Tozo monaka problème. Tozo luka ba quand même te pour kolala na butu. Non. Tozo luka est-ce qu'au Congo il y a des routes? Comment est-ce que tu recommandes à niveau il y a que Congo et en banzela? Ce qui te garder la ligne voilà. On va commencer à répondre à des questions pratiques comme d'où viendra l'argent. Puisque vous avez au lobby à ma kita ou bien ma coquille ils ont suffire. D'accord? Ça veut dire que le problème, il faut résoudre la minute. Et ça, comment est-ce qu'on fait pour la coquille et comment est belé? J'ai commencé par décrire la difficulté qu'il y a au niveau, d'abord, il y a Mbulamatari, il y a Morozo Pekisa Banzela. Donc, il y a un problème d'objectif au départ. Avant même, la logistique, combien ça coûte, il y a un problème fondamental de ce qu'on pense. Il y a un problème de transport. Est-ce qu'on résout le bon problème ou on articule, ou on décrit ce qui est? Ndeko Fabrice, tant oza koloba ke Mbulamatari, tant oza koloba Ndeko Fabrice ke Mbulamatari azopekisa bato batonga banzela. Yo moko vivre yango, oyokaki yango, oyebi moto komela kiye, tondinge nini? Na vivre yango personnellement. Pour donner un exemple probant, avec preuve, parce que je n'ai pas envie d'accuser les gens dans le vide. Nandenge ya ba peuple. Compagnie nangai. Tu approches Congo Airways. Combo Jet. Tu approches Congo Airways. Tu es ici, bango, tu as 777, mi balai, tu peux si matriculation, tu peux si place Zali, biso tolingi, topé ça 2 avions dans Congo Airways. Bah recevoir qu'on recevoir. Oui, effectivement, bah une lettre à $0 pour la banque. Et ça, elinga qui est comme un joint venture, ça veut dire la compagnie mi balé sangani et sali d'eti boyokani basali boyokani po batrava oui po basunga ba voyageur biso tolinga ki toyana licence ya libanda un peu le modèle Caire Congo Brazzaville dans lequel on a d'ailleurs participé et que Congo elinga ki ya na ba licence na ba droit nango en tant que mboka moni tozu ba avion wana comme ça là qui ça Bruxelles
Le problème, c'est que le lobby, il y a Ethiopian Airways, Air France, tous ces petits mondes-là. Individu, compagnie individuelle, lobby. Alors, ils s'arrangent pour trouver des machinations qui vont émerger. Alors, malheureusement, opacité du système de Bisso, tout le monde va jeter le faute à l'autre. Mais résultat, si vous revenez à ma logique, est-ce que tu as résoudre le problème? Non, tu as résoudre le problème. likambo lobi ya mibeko oyebi ke nzela ezalaka mpe lié na souveraineté to na bonsomi ya mboka surtout na ntango oyo na ekolo Congo démocratique ebanda kala yo moni te mwa ke bapesa mwa bato kosala mwa banzela lokola bachinois na bisika misusu oyebi bazwaka lokola awa taxe bon ils en a deux problèmes quand c'est que ba congolais ba koka kofutaka taxe le quoi tofutaka sur le qui na nzela ya privé au futi bakangi yo photo ou quoi ça c'est un et puis deuxièmement pour la nini au sali lobité atapa ba quel mibeko ba bongola mibeko wana bon eza question ya combien personnellement, on a tout niveau de question aux autres touchés moi personnellement. Bon, est-ce que de manière en tant que Moutou, une question on a Congo et Pesangani, Congo yani. Alors, en tant que patriote de la Mboka, na lobby Congo et Pesangani identité, et puis Congo et Pesangani vie. Ok. Ça veut dire que le Congo est éducateur, Congo est soutenant, au contraire, Congo quelque part est bunda contre Nakiyango. C'est très personnel, je reconnais, ça n'a rien à voir avec le problème collectif. Mais pour répondre à la question, on a sincèrement, ceux qui ont déjà dans l'avion, ils ont de bonnes intentions, ils ont bon moko. Congo et lingi kutu ko répondre à Pamboy. Lingi ko répondre à Congo. Est-ce que nyongo o na zalaka na ya Congo eleki ba sacrifice wana ya koya na Congo ya kozela soki ekoleka te e communauté yozo batongo bazala les besoins mais bazo traiter yo on dirait yozo senga bango lo monde. C'est un problème criant. Beaucoup de gens, il y a diaspora. Fabrice, nakozwa ndeko mosusu aza na Kisasa dans un instant, mais pour na vite fait, na motuna oyo ndeko edi atindi, est-ce que osalaka mwa lobbying pe ya koluka kokuta na bakonzi koluka ko insister que ba faciliter ba sala mibeko wana ba faciliter bino bana mboka ba kongomani pe boko ka ko sala musala mboka? En tout cas, na katikati wana oui tozo sala musala wana tozo sona ba konzi tozo meka kolakisa bango le bien fondé à idée biso toza nango, mais je vous avoue que eza bazana na logique mususu, bazana na calcul politique, bazana na audience na bango eza na occidentaux, nzoka ba occidentaux wana biso, mais bon c'est tout un autre débat. C'est tout un autre... Malheureusement. Ouais. C'est tout un autre débat. Tozo zongela ondeko Fabrice Kombo, to zwana nupe na Kisasa ndeko Filemon Ngindu, ndeko Filemon yo olinga kolobela likambo ya embouteillage oyo za kubenga phénoménal na Congo central oyo monaki. Et puis olinga ipoto na motuna ya na comprendre bien ya port ya banana. Boni ndeko Filemon, boni na Kisasa. Allô, ndeko Filemon ozo kabiso?
tokomekana nkozwa ndeko filemo tozoluka ndeko filemo avant tozwa ye mais ndeko edi na mituna oyo oza kosola pena ndeko Fabrice Kombo bato mingi pe onga na solaka na bango na ba émission na biso mosusu toza nango bana mboka Congo même ngata una uta Kisasa na mona kipe bandeko mosusu baza koloba ki baza na ba difficulté même na ba quartier na bango po batonga mwanzela oyo ebimi kaka na quartier tina nzela munene il faut basenga permission mais tango bakelo senga permission bazoboyela bango permission likamboni zana ya solo na ekolo Congo démocratique ndenge na lobaki mena kendaki mosika te ezali likamba bonsomi ezali mibeko bakoki kotika moto te akamata kaka nzela atonga eyona ezali mpifu epesama na mboka surtout na eleko oyo mais bon ata na eleko yango tomoni quand même na bisika mosusu na ekolo Congo démocratique bapesaki bachinois basala kasi bazwaka mpako donc eza quand même na mwa évolution mais likambo wana pe ndenge ndeko azoloba awa toza na États-Unis ba privé na ba mususu batongaka banzela mais bafutaka mpako mais likambo mosusu ezali pe est-ce que bato bakoka kofuta mpako wana ndenge ezalaka awa soko yo molingo oyebi mpona kokima embouteillage mpona kopesa pe réponse wana banzela ya bato mosusu batonga mais eza lokola privé okoti na nzela wana okende mbangu kasi okofuta mbongo po okende mbangu par rapport ya nzela habituel oyo bato nyonso voilà bon lokola eza likambo ya bonsomi ekolo Congo démocratique eza na pasi pe mingi banda koleka mibu tukumisa to bitumba bon tomoni quand même ata bitumba yango boyokana esalami na Uganda batonga nzela baokabola intérêt na sima bon nalobi ba chinois na nzela ya ba Congo mais na nzela pe soki ya kasumbalesa soki ni ezalaka eza même na évolution kasi ndenge Fabrice Utoloba esengeli ba kelimi beko batala likambo ngo malamu ba pesa penza nzela ya solo mais na kanti pe na ndenge ndeko Fabrice Azoloba peut-être azokende nango mosika te mibeko mosusu misalama mpona opekisa kaniaka ntango mosusu bato bazosenga ye avant epe likambo mosusu ezali mibeko mosusu ezali bapesi bakompagnie ya bakongo quand même moi yango na ngena natuna est-ce que baza kopesa bakongomani oyo bana bakompagnie ba homme d'affaires neti ba Fabrice Kombo oyo baza bana mboka baza na expérience pe mingi ya libanda baza koya na mboka bazo kotia mosolo na bango na mosala ya mboka mais baza empêché baza otikla mingi ba chinois ndenge uti oloba toyambaki ya pendeko mokonzi ya Anapi Akenzo alekaki bon alobi bazoteka bazopesa baofungolela bato pe balingi bakongole bakende kosala yango bon likambo ezali koloba pe kosala bon koloba eza malamu eza makanisa malamu mais tango koma kuna tango mosusu okutani na bakokoso mosusu wana pe esengeli bakonzi ya mboka babongisa yango bato nyonso balingi mboka ebonga mais sikopo mboka ebonga koloba tozobongisa kaniaka tozosala mibeko mpona boye esengeli kotia yango mpenza na misala même banzelo bazoloba bon esengeli esalama esalamaka te mpona olakisala miso bato ekende ti bisika ekosuka mpe eza kaka te eza kaka baprojet soki kaka na Kinshasa mpe Kinshasa eza kaka Kinshasa yango moko eza RDC te RDC eza mpe monene ndenge bato baza koloba nayebi te soki toza na ndeko eske ye Filemon Ngindu alo ndeko Filemon ozoyoka biso ndeko Filemon ndeko Filemon nazomona ndie toza na ndeko Filemon te peut-être azate tokomeka kosolola susu na ndeko Filemon bo biso tokozongela ndeko Fabrice tokoma pusana na suka ya émission na biso ya lelo mais ndenge dia salobaki yango lelo kobanda sujet kolobela yango pe eza malamu mais sikoyo solution na likambo eza ndenge nini pona yo moto ndenge otu ko lambola biso lelo lobeli biso ndenge ba problème nyonso yo moni tango zoluka ko investir na mboka na yo d'origine Congo démocratique solution na ba problème o pona yo eza ndenge nini. Ok, solution oyo tosi to avancer tozo merci pour l'opportunité to avancer ngo lelo lisusu nyonso wa ko sala ngo du moment ka sala ngo Congo e gagner nde le monde na Congo toza na aéroport international pas de dénomination il y a nenga solo ça soli trois Kinshasa Lubumbashi na bon peut-être bon na ebi kutu te Goma na ebi si ça qualifie. Ça veut dire que tu as la 3. Par contre, ceux qui t'ont pu voter, au long bah, avion est dans ma belé.
tokoti na bacaravane oyo ekoyaka na mai oyo ekitaka na mai. Ce sont des avions amphibiens existant kala. D'ailleurs il y en avait même au Congo dans les années 40. Naza na photo wana baavion amphibien malamu nango eza nini ezokita na mai bien nango eza nini Congo eza na mai partout. Donc du jour au lendemain, donc lelo lobi Congo ekolonga na 3 aéroports ekokoma na baaéroport ata 4000 mpona mai eza mingi na Congo. Oh, mai eza partout. Pour atterrir mon avion amphibien, j'ai besoin de 4 mètres ya mai na 300 mètres pour le décollage. La distance, 1000 mètres pour le hôtel. Ce qui n'a pas quitté place. Ça veut dire que dans le lac Mukamba, dans le lac Maïndombe, dans le lac Nyosoyo, il y a des mailles partout. Dans le Congo, du jour au lendemain, les lobby. Nous avons la flotte, la plus grande flotte d'avions amphibiens au monde. Alors, nous n'avons pas matin, nous avons fait ça, nous avons adresse. Et ça, la compagnie A, on a les États-Unis, comme on a Southern Airways, la Floride. PDG, on a ça, comme on a manager, comment il s'appelle? Stan Little. Vraiment, bah, journaliste, bon, ça va recherche. Bon, là, qui s'abat, on ne parle pas dans le vent. Stan Little a la compagnie, il y a un avion, il y a un caravane 208. Il y a à la bourse américaine avec plus de 400 millions de dollars pour ça l'avion électrique, 100% électrique. L'avion électrique, ils ont besoin de lithium, ils ont besoin de cobalt. Biso tous la position de ça la deal na bango, bazui cobalt, bazui lithium. Biso tous l'avion. Au Bandi, la plus grande flotte d'avions amphibiens en Afrique. Wanande pona yo ekoza la solution monene pona bikambo ya 100 millions de dollars, on a ouvert le pays, le prix du biloko kolia ekokita po biloko bazo kanga par exemple na mandaka na 8 heures 3-4 heures plus tard ezala kisasa ekomi nazoma ndeko edi alinga atuna mutuna ndeko di bon le quoi non tous ba avion tia mais tous en fleuve quand même mais na fleuve wana bon na kutuna kara mituna tozo tuna wana et ya nini za nini toyebi ba tu ba mekaka ko sala na ba privé mais presque chaque mois toloba makama ezalaka tu kolanda kutu mposo mibale landami ba tu 40 koleka ba zindi 2 fois donc toloba plus de 80 personnes ba zindi na Équateur na pona okene na mai donc et ya nono ezani ni bazo meka mais bazo na ba baleinière tant mususu ya kala ya mabaya ezo pasuka bazo kufa avion tous les problèmes ya Congo au centre nango eza capacité mentale. C'est difficile, mais c'est vrai. Au moins, le problème, il y a fluvial. Il y a balisage. Problème à transport, il y a compagnie à maintenance. Problème, il y a Banzela. Il y a conscience au niveau de la loi. Il faut changer la loi. Donc, à la base, c'est toujours des solutions simples. Entre le problème et la solution, il y a des gens là. Simple. Donc, pour répondre de manière directe à la question, balisage, il y a fleuve. Et qu'on sait autant de millions. Parmi tous les mafias, simple. ndeko nete sokoza mutuna mususu sotokobi atukana suka makambo lweze belé na yeso ki a monité maïli batu bazo sala quand même na tout monaki na est bazo sala quand même bazo kila bazo tunga bato bango moko ezo sala na Congo démocratique ya luxe est-ce que bato wana pe ba sokoza na makoki bango baza très important bango kutu esika il fallait tout le monde mbongo ya l'état. Il y a une place, il fallait tout le monde.
Mais est-ce que la grandeur d'esprit que ça prend pour voir, est-ce que Zali, c'est ça la question. Ndeko Fabrice Kombo, nazali ko rappeler lisusu ke yo zali directeur général pe mokonzi ya Kombo Jet, nalina senga yo vraiment matondo mingi na tango yo o pesi biso lelo e kozala mbala suka te po toko continuer koluka yo na ba émission na biso ya vewa Lingala na Voice of America na Washington pona okoka ko participer pe ko et anula na ba mituna oyo non seulement biso mais ba ndeko na kisasa ba kozala nango. Merci mingi en tout cas ndeko Fabrice Kombo. Merci. Poti kalamalamu ezali wabino Roger Muntu VOA Lingala.